Ah oui. Ah ouais. C'est aussi ça. C'est aussi ça boulot. On a parlé. On a ndaku. À 7 heures. Kanisi bino na tongo. Ah oui. Kanisi bino na tongo tellement. Makambo tozomona kana ba media oyo. Bande boko toto solola. Antibolo. Moi, vite sur la tongo. Voilà là. Tout sur le soleil, ça moi bien. Ah, mon inani. Bossa, merci. Tony Tostao. Merci de Rolangai. Mais au bien la confiance sur la tongo, les locaux, il faut na. Amiral Koloba Makambo et Toloba Mbale Bele. Il faut que tu continues à rappeler la cabine que la médiocre basa belé na mboka wana bato mususu ba considérer que mboka wana eza ba tata na bango alors na onyoso ya méchant misala muna tongo boye Chilombo atira au salate Chilombo atira au salate netinga boye na donc depuis 20 heures on y na outil boulot mobile aza boye mobile uluka pena l'art pena mutoki za l'art na sima makila peuple te bandeko boko ti bo partager to solo là na bima peuple sa molili o nazali parce que nazana na on se déplacer ouais bandeko bo partager to solo là en tout cas bandeko langai na moni babiloko mosusu en tout cas pinga bakanda moko na bitala Félix Chilombo azokanisa tie bato nyonso baza ba porta poti soki porta poti na donc okanisi bato nyonso bakende kolia babiloko ba président mosusu tala Félix olie ya Kagame soki porta poti ya Kagame yo ndenge yo ka porta poti wala Félix yo kanisa keza nini eza ndenge balobaka nini eza mbala baniki tala président oyo mangeur de caca Chilombo maître porta poti ute kolia Kagame ale ofandi te ozwi sumbongo ya contribuable 2,500,000 voyage ok na Soudan eloko pe ok kosala na Soudan eyebanite osilisi wana te porta poti c'est porta poti bandeko boye bisanga tellement makambo mona yebi yango te nazoka porta poti al Félix Chilombo ye wana akeli suna Côte d'Ivoire ok kuna kolia ya président ya Côte d'Ivoire omo fanda ta kimia tellement président ya Côte d'Ivoire aliaka trop ba cacao banini asali yo porta poti al et troublé yo mutu bilobela Chilombo bilobela mwanza porta poti ya président ya nini ya Côte d'Ivoire tellement ya Mukagame na Museveni kokite al ok porta poti na président ya Côte d'Ivoire wana koma aliaka trop cacao aliaka trop ba cacao banini et balusi yo muto komi bilobela Chilombo pourquoi za bilobela boyo mobali mobimba lokola mwana muke boy eloko nini esala ka soki okomi libanda okomi bilobela boy Chilombo oza malade oza koloba ke nini bato balingi o nini o avancer te ça veut dire pour ma projet na o sala oni ekokisama te eza bato ya FCC mais Chilombo oza bolole Chilombo oza bolole bato oyo ozoloba ke balingi o travailler te pour ba projet na esalema te bato ya FCC
Mais Chilombo, soi-disant aux président. Comme on met ça ko finga batu bandoki. O finga batu ka libanda bandoki. O te ko finga biso ba combattant bandoki. Mais lelo komi ko finga lisusu batu ya FCC bandoki ba allié na yo. Yo muto te ko ibisa biso wake baza ba allié na yo batu ya FCC. Nano auto akumisa ki biso Kabila ke aza allié malamu oyo il faut ko travailler na ye. Eza yo Chilombo ti. Muto yo muto présenter biso ba allié na yo ba batu ya FCC. Siko aucun na Côte d'Ivoire bisika au président ya Côte d'Ivoire kuna po ya yeza kana kakao. Astale le pota poti et balusi yo mutu mbala moko komi ko traiter batu ya FCC ba sorcier. Mais Chilombo, ceux qui muto aza sorcier kangaye. Mais kangaye oh baza ba sorcier atana bossa na bango mais e bazaka ba sorcier Chilombo. Soki oza mobali vraiment yope osali la kabatu mususu porti pota soki porti pota porti wana kangela biso nano batu wana aventurier munoko apamba ofinga ka batu bandoki mais soki moni ndoki basala ka nini kangaye olobika kanambe na batu na ye batu FCC bazo bloquer yo balingi échec na yo mais échec na yo na un président, soi-disant président, au moni mutalingi atia yo barrage ou bien barrage anini atia yo nini kal. Basala kaini. Mobutu abande ko boma. Kangi abomi yo. Aboma ba nini ba mulele, aboma ba to ebele Mobutu. Poka po afanda wana po réussir nini. A réussir nini ko pouvoir na yeza na succès. Mais yo comment ça se fait que musala noka kolela kalelaka. Oh ba bloquer ngai. Bandoki wana yo Félix ou te ko présenter biso ke baza ba allié na yo. Félix, obosani ke olobaki ke Kabila za incontournable na kati ya makambo ya Congo, il faut toujours ko sulana ye parce que ye mutazana expérience. Siko nani yango zo bloquer yo lelo. Hein? Chilombo. Hein? Pota poti. Président na bino amesana kolia. Mais en ballon auto collé à Côte d'Ivoire qu'on est en choco et basala ngona ba kokoti moni ba chocolat et troublé et mututi comme na niveau ya kobenga allié na yo baza ba sorcier osukeli wana te Chilombo OK ko fingi la biso ba maître ba maître oh éducation enseignement na Congo ils a trop bas parce que ba maître baza na niveau te yo Chilombo yo za na niveau nini kobanda no papa na yo atanga wapi docteur en droit na 1956 nini doctorat ezaki na Congo te atanga wapi Chilombo la kisa biso diplôme papa na yo hein la kisa biso diplôme papa na yo les pauvres peuples les pauvres enseignants bozo futa bango mbongo mabe mais olingi éducation malamu tala bolole ya yebi valeur la classe ité oyo Chilo porti soki porta poti. Hein? Malade. Yo yebi bakende ko lukani ba diplôme na nini na collège Boboto. Bazwa yo te kombo no ezate. Otanga inane kuno sala 36%. Chilombo. O bando finga ba enseignant. Olo bake éducation na nini na Congo eza trop bas parce que ba niveau ezate na niveau ba enseignant. Yo futa ba combien yo? Tala Mario yo mesana kolia bisika mi balé. Oli e pas Gisèle Pelamabe, oli e pas moi sinon mabe. Chilombo. Oza malade. Yo vu oyo ba enseignant na basalaka. Yo ozaki na poto. Tio komaki Mario pourquoi parce que olinga kolia trop mais ba enseignant wana. Basa ko tangisa na ba condition moko difficile. Transport difficile. Yebisanga yo motoza oza soi-disant président. Effort nini osali pona ko remonter nini enseignement. Pona ko pesa ba mamba nini ba maître wana niveau. Yebisanga ke na osala ki ba offre mboko boya kotinda même bango na ba poto po ya kosala ba formation po ba matisa niveau na bango ya nini ya savoir. Tala Mario oyo. Lelo penza na kanda Chilombo lelo kineno na sauvage pota poti. Oza malade yo. Chilombo. Ngai semaine prochaine tozo bandana no nini
congé na obanda congé semaine prochaine toko se déplacer na wayambo toko kende kotuna place oyo tulobaki ki okotanga to kende na caméra place oyo okosela ki aussi ces classes kuna toko kende ko sala recherche po ba ti lelo bozoko ka comporter ba flama ni plainte te ba flama ba lobaki bien Chilombo otanga awate okende ko finga ba enseignant ke baza na niveau te mais na Kasai kuna bisika oba ba professeur bazala ka ibele ba plutôt to yebi ki bato malade ya mayele bazali yebisanga éducation ni neza kuna na mboka na bino Chilombo na Kasai il fallait quand même tomona ke Chilombo otongi ba université kuna na immeuble otongi ba enseignant bazate pona ko enseigner la kisa biso ba immeuble na ba école otongi ezangi ba enseignant ya qualité Chilombo la kisa biso ke na tongi ba immeuble na tongi ba école na tongi ba université mais ezozanga qualité ba enseignant pona ko pesa ba enseignement la kisa biso Chilombo combien de fois batunayo ba leki pa ya nini ndeko na biso nini Louis Francis soki Louis France na boli misanga so na tangi koma batuna kabango combien d'écoles otongi combien d'universités osali bango to babima kuna bouche bée siko yo Chilombo obanda ozozela éducation ya malamu ba professeur obaza impayé yo ozozela éducation oya ko finga batoyo baza ko se sacrifier na lokuta na yo oya ya kolobake en gratuité enseignement Chilombo ayo yo voyage ki oké kolia porti potano e pa ya nini ce qui porti bande ko izani ni porti ni biloko na zolo bakaka ba comédien ya Congo nde bakoki ba kombo nango ezaka nini porta poti Chilombo outi kolia porta poti e pa na Guinée na nina na Soudan otondi te auquel sous na Côte d'Ivoire porta poti au lieu et troublé yo okomi ko finga na ba soldat Chilombo ba militaire congolais oyozo finga wana obosani ke bosi bo sacrifier ba militaire wana bo faire infiltrer bango ba infiltrer bango jusqu'au mois de prier Ani Moussafiri en tout cas bonjour hein? Chilombo bo sacrifier armée wana combien de brassages au Bosali mais c'est toujours armée wana oyo za ko finga yangwana nde armée ya Kagame oyo za ko boma peuple est-ce que bino bozaka isu na armée bato oyo zo pesa ba grade oyo to ko pesa bango ba grade akala mingi te mais eza ba Rwandais siko ozo zela ba Rwandais ba ya ko protéger peuple wana lelo komi kolobake armée wana eza ko boma peuple mais Chilombo depuis yo oyebi ke armée wana ezo boma peuple wana yebi so kangi bato ba militaire boni yebi sanga ke yebi sabiso ke omoni na ba militaire o ba boma ka peuple na est na kangi bango nombre boy okanga boni po o ba oloba ke armée wana ezo boma peuple wana yebi sabiso okanga boni yebi comme olobi ke armée na police eza complice à massacre kangela biso atami balé tomona combien de fois bakangi ba militaire rwandais oyo baboma ka peuple wana bozwa ka ba militaire wana baboma ka peuple bozongi sala bango na Rwanda est-ce que bosibo mona bakangi ba rwandais ba memi bango na ndolo ou bien na makala ezaka soki bokangi bango allez bozongi si bango na Rwanda musala na yo ko ya ko dédouaner Kagame chaque jour Chilombo yo yebite ke rapport mampinga eza kwa kize Kagame na Museveni ke massacre ya est ya mboka wana eza bango ya cordon Patrick Efonja olobi nini na monyo komia olobi nini auti même ko sala nini auti même ko nommé général moko rwandais yoka po Efonja pesa na information makasi auti même qu'on nomme général rwandais moko cordon à lobby angwa mais azako zela mboka wana eza sécurisé combien des officiers rwandais au baza na kati ya armée wana est-ce que bino yo koloba lelo ke armée congolaise ndezo boma batwana eza ba allié na bino
ba allié na bino ba Rwandais o baza na kati ya armée nde baza ko exterminer peuple wana. Hein? Ba tuloko ba tango fort wana. Yo Félix. Depuis comme on a rôle ya tango fort teke atek apesa ba arme na côté ya M23. Est-ce que okangie Limbondo okangie boni ki bolole boye yo tata mobimba mulai boye Nzambe pe apambola wa pesi yo mulai joka ki bolole delo bande ko boli msangana na mesha na uti pe boulot donc tala kaka ouais ça ko la kinga na salaka chilomba ti ko sala te na vina yi atila ko sala te tata mobimba ya ko finga ba enseignant ba to baza ko sala ba effort mutazo bimanda ko na aliete ayebite bana soki ba kolia nini borandre ba professeur ba université ba komi ba nini ba shaere ya ba syllabus hein ba professeur ba université ba komi ba shaere ya ba syllabus professeur azotambola na saki na ye ba syllabus tala ebele ça ba syllabus akolia te mais ozoze la qualité ya enseignement ya éducation chilombo yo tanga wapi na tata na yo bande ko boyisa ngai Félix tolongo na no na kende na niveau po yena na za na niveau assez papa na yo tanga wapi ala kisabiso ba collègue na ye oya zona bango diplôme ya nini ya doctorat na nini ya nini ya soki bobenga soki ya droit bon parce que tango wana déjà il fallait qu'aza na ba collègue na ye collègue ya papa na yo nani o bobenga docteur en droit collègue na ye nani tangla biso collègue moko ya papa na bino ti lelo bino famille Tshisekedi mafia na mafia na 1956 wana doctorat ezalaki kuna ezalaki tala ba aventurio ya famille ko pola oyo bo sakana kana batu hein olamuki kaka boyo kende kofinga les pauvres ba pauvre menini professeur bato baza ko pesa savoir na ba condition moko difficile yo Chilombo Mario moko boye okende kofinga bato baza ko sala tupo ozokosa même bango ke okobakisa bango salaire Chilombo yebisa ngai otongi combien d'universités siko na ba université wana nde zozanga bato baza qualifié baza na qualité ya kotangisa yebisa otongi combien yebisa biso ke na otongaki boye na ba école boye ba qualité ba maître niveau za trop bas tala aventure muyibi Nzambe na ngai na ebite bande ko bolimbisa nga poti comme on est pota poti d'abord ni Michel Unga Kilimari petit frère un peu si on botte Félix tu dois te respecter Congo eza tata na yoti oza ko futa batute après au finga kabango ba militaire oyozo finga Félix bazana ba arrière à combien de mois militaire à Tanzanie aza bien payé mieux payé même koleka militaire à Congo et pourtant Congo eza ko futa ba militaire à Tanzanie bandeko na ebité soki boza est-ce que bozo comprendre Congo et futa ka ba militaire ya Tanzanie entre-temps ba militaire ya Congo baza impayé après ba futa bango oyoka $100 $80 mais militaire ya Tanzanie aza bien payé na ils ont futa gouvernement ya Congo et futaka ba militaire tanzanien mais on joue courage comme oute kolia biloko epa ya président ya Côte d'Ivoire pota poti parce que ye kuna ko malia ba cacao mingi et ça ba chocolat ba choco au lieu pesa pota poti ya président ya Côte d'Ivoire Chilombo e balusi yo mutu yo kanisa ki ye kuna lia bitoki te mutu alia bitoki eza nini Kagame na nani na Museveni bango eza penda na kuna oti kolea chocolat pota poti pa président Côte d'Ivoire tala ndenge sali yo mutu namona nano mutu ya boite okende après pourquoi olobelaka libanda Bénédicte de Jésus Kembolo Minini ah pota eza pota poti Aouti kuna pas président Côte d'Ivoire pota poti
président mobimba ofanda kana mboka na bino te. Okende osala nini libanda? Chilombo, yebisa biso ke okende ke kosala nini libanda? Tu okomi na président Soudan. Et là on a sepela ki nango na prophétisa déjà ça fait au moins 3 ans. Na yebisa ki ok Félix bato ya IDPS bako fingo bako bambo mabanga lobi na moni yango bato ya IDPS babenge limbondo. Bato ya IDPS babengi président la bango président ndenge nini limbondo. Petit à petit tozo pusala Chilombo okozwa mabanga na bato ya IDPS après bato obeto ka baluba omoni bato obeto mabanga baluba bato mususu te médiocre na tête du pays oza ko finga ba professeur ofutaka bango combien bino pe ba soda bolemba po ba soda yango nini na wiki mona okomini nya eli bakwa olobini eli bakwa olobini avion yango ezikaka ta likolo kuna lisusu te bazo sengela yo tsika likolo mais botan Congo eza na avion o kanambe bande ko tambola nango bakoma République démocratique du Congo ezaki avion officiel soki muto akiti nango boyebike muto oyo azali ou bien chef de l'état ou bien nini. Mais Chilombo depuis akomi wana Chilombo angindisi nini Ethiopia Airlines chaque voyage ba société na zozwaga ba 2,500,000 ba 2,500,000 siko avion oyo ba koma République démocratique du Congo eza wapi bandeko oyo ba journaliste botu na Chilombo avion wana ezalaka wapi o kanambe atambola kanango eza avion privé ou bien eza avion ya l'état talaka ba Chilombo yo mutu moko azaki ya Mario moko ya moins cher libale kufa kala ye na Denis yango mona kangama kina nande ko alempela comme Zizele mpela po Denis abande olambele fufu lisusu te akomi ka soki azongi akomi pa Denis na kolamba te Gisèle ulambi déjà fufu kuna nazako ya kodia président ba fufu tala ndenge porta poti soki porta poti eti okomi munene bande ko vitamine bomo na komi nango ebele ali akagame mabe parce que omoni na pouvoir diabolique muto azaka faible asibisaka ou bien okoma PD mibali tout ya ba président tout ba wando bimana yo parce que tu es faible na monde na bango wana ya ba formation banini na landa muto mo wa formationnerie bande koloba alobi alembi kokuna parce que kuna soko koti kuna oza faible yo nde soki ba bengi yo kaka yaka oye kuna ta Chilombo siko bozomo na te akomi na ta ba rwandaise na se bozomo na te Chilombo na côté ya pantalon côté akomi na ta ya ba rwandaise bozomo na te président tout ya Afrique asi azo mbunda Chilombo mbunda botala ka soki azokende botala ye na sima akomi na tota ya ba rwandaise tellement Kagame anyokoli trop Museveni anyokoli asukeli wana te comme aza faible soki oboyi tokota na mboka na yo yaka président ya Guinée ya Soudan auti ko benga auti ko na ya muto a mwindu ndengwa na Chilombo président moko bololé oza ko faire humilier nation mobimba bato bakomi ba place nyoso bakomi ko seka ba congolais likolo comportement na yo hein ba militaire oyo za ko accuser wana combien d'armées étrangères oyo na est kuna combien okende otanga ka ba ke armée congolaise yango za ko boma bato kuna bongo siko M23 bongo Android bongo oyo nini oyo o bazaka na minwembu wana souci na yo kanisi ke okoya ko tromper batu po batu babosa na babosa ba Kagame mutu aza ko inonde ba troupe ya armée kuna po eboma batu Chilombo okosa batu te kopo na ezo simba te soki ba tiaki wana po ya ko dedouaner Kagame ezo simba te mutu nyoso ayebike Kagame mutu osala massacre na est wana
les pauvres militaires zaïrois. Bon, foutaka bango combien? Mutazo kende na front. Na 7 kwanga pendant 7 jours. Kwanga monsieur Salim namba mbungi. Et baby. Sikosoki yo lobby ke na est kuna armée na yo wana ndezo sala désordre. Mais pourquoi ozisiko osali état de siège otindika même armée oza kwa kize bango nde opesi bango ba sécuriser kuna. Ba gouverneur ba komi ba militaire. Soki yo yebi ke batwana na est kuna bazana insécurité parce que armée ki kuna. Comment on nomme ba gouverneur ba koma ba militaire? Tala ventilier à Félix wa okanisake batutu baza balia kambwa batutu baza ba bololé. Eh Chilombo. Yeba karake mandat ya l'état pe esilaka. Mandat ya l'état surtout ya Moibi esilaka. Natiki nano Chilombo. Fayulu. Mabele elisi Fayulu. O se respecter. Mabele elisi Fayulu o se respecter. Tala danser au mari Mabele elisi. Yo makambo soutien tout aux ya peuple. Okosi batoke okobimisa batu. Suka nango ezande boya koyoka na matata ponyo bo banda koluka candidat moko unique. Mais oboya ki Kabila pwani. Mabele elisi Fayulu. Oboya ki Kabila pona nini parce que soki oboya ki Kabila ondimi kozala na Martin na matata ponyo ndenge nini. Talaka ba politicien bobenga ba politicien. Oh Martin Fayulu le seul papa. Naibisa ki bino depuis kalake Martin Fayulu c'était un aventurier. Siko boye bisanga sikoyo. Rencontre ya ye na matata ponyo po ba solo la nini. Bloc o basali ya FCC na Martin Fayulu na batu ya Katumbi po ba attaquer nini po ba bloquer nini. Toyebisaki binoke Martin Fayulu c'était un aventurier boyoka kinga ite. Oh ozako finga président Eli we azaki président Eli tango to vota to soutenir ki mais to ko soutenir ba démarche na ye ya distraction te. Ba démarche na ya distraction to ko soutenir yango te. Martin Fayulu. Hein? Bono za aventurier boy. FCC bato o mutu nyoso ayebike mutu nyoso akosangana FCC za pona ba de tala ne ba aussi sabino ba carrière. Tala ne ba aussi sabino ba carrière Martin Fayulu. Eloko nini yo kanisi ke FCC ko offrir yo cadeau comme président. Félix Akima ki pa FCC kanisi ke ba ko pese pouvoir. Chuck Emmanuel, bonjour. Akima ki kanisa ki akena FCC ko zo pouvoir. Mais tala ninga komi lelo Nase komi do akomi na forme ba rwandaise il kola Kagame na Museveni chaque jour temps pam pa 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 ayo ti akomi na forme ya basi ya ba rwandaise asukeli wana te al akena nini na Soudan kuna ke ko zo porta poti ake kuna akeli suna Côte d'Ivoire porta poti donc santé plus président moko porta poti donc partout azo kende iolela côté oyo baliesa côté o lo bisaka ba bêtise Chilombo lo bisaka biso ba bêtise bale ko libisa po Chilombo na lira okende lo bisaka biso ba bêtise président forme akomi na taille ya ba rwandaise. Yo to ebela ki na forme wana te na taille wana ta. Okomi neni na forme ba rwandaise Chilombo. Porta poti donc Kagame na Museveni donc Chilombo. Mbala liboso na mona ope na mona bango na poto batambola batantini tonto wana. Bango kame baza na forme ya bien. Yo na ebite soki ba rwandais nde basali okomi mbala moko na forme taille ya ba rwandaise. Président moko ya PD. Président na bino PD tango bomona kakende na ba pays nyonso akende ndeko ndima appel soki Kagame afandi ka boitala umeli trop mikolo umeli nazoya mais azo avoke ne mpa Museveni lekana noir
yango bokamwa ke azo voyager ni te na monde la bango biloko akota ki kuna comme aza faible yende Seigneur Bénédicte lobby na lobby de ba bêtise lobby loko mokote na lobby bêtise mokote ah Seigneur bozala na soni ya kobenga Tshilombo président bozala na soni eza malédiction d'avoir un pédé à la tête du pays na monde la bango wana oyo aza faible nde ba consomaka ye oyo aza faible nde ba consomaka ye nga na pesi bino exercice kaka bota la forme ya Tshilombo akomi na forme ya ba flamme basi ya Rwanda eloko ezanka bola tsemwa kola nde forme yango boku comprendre mais comme alata ba pantalon na ba veste bo mona bien te mais soko lingi ozata na moi idée talaga ninga développer libumu na bassin dit amen merci mingi na oti bulo bake olala ngi kana lo bake Martin Fayulu na bengi 3 fois kola qui président ici échappa yo eleka okokoma sous président te na loba yango koka soki ba fongoli esalika tuf gaz ekei ato sali ndenge nini na loba eloko mosusu omoni mwasi soki asi aboti ato zui krik otiena se ya mabele e hôtel malisusu te eza lokola Martin Fayulu osila bosana na yo bosana na makamba ki président ezali sur na niveau na yo te ozwa ki chance pona batutu ba apuya ki yo mais bosana na yo mabele elisi to zongela na okobina ningo bina kabinaka wana ba meeting obina kabinaka tala bato ba ko distraire bato bande olangai tikana tanga ta komba bato na monya ngoma ndombele Jino na oleka kote na po moi moye bandia mutu nanga musa ndombele Jino na sepeli mingi en tout cas mama Bénédicte de Jésus Kembo merci bande ko kombo na omona wa Adela Menga merci en tout cas bon partager le kana lingina décourager na bato nyonso balinga mabele sans oublier que ba petit oya impère bande ko la biso na mois de juillet bana bande ko tubo se préparer na mois de juillet ba petit wana baza koya avec producteur na bango oyo ezali Tantine Félix oya komi na taille ba rwandaise ye mutazo linga ko betela biso musique yao donc na mois de juillet bande ko langa bo se préparer belé to se préparer belé en tout cas il faut tout bloquer et bato en après ça na deux manifestations oyo se prépare oyo ils ont organisé à Bruxelles je pense le 28 pour na contre départ ya Rwanda Congo mais na ebite Rwanda ngo azokedo sa nini kuna na ebite kuna typhoïde eza ebele mboto zozela kaka total tozozela kaka na le 4 août manifestation juin manifestation musu ezali contre ka roi le 28 mai manifestation musu ezali contre ka roi bande kolangai bosenga ba congé bato bozala ebele de façon totale melango na ibisi bino ke bande kolanga bato ya ba occupation ba fongoli siko banzela ba fongoli awa po mena ba ya ko memela biso distraction mais o nyonso alinga Congo bande kolanga quelque soit ba divergence tozala prêt à ko répondre ya ko humilier ba agent Kagame na Museveni o iza ba musicien na ba politicien o ba ko meka ko ya ko sala awa ba conférence bo kuta biso tout ça ba feneate nga na uti boulot na uti boulot ça veut dire quoi moi mbali ya salaka mais oya bino président azalaki awa ye moko batuna e question abina bande ko vivre na mbongo mwasi na ngai siko mutu andengo na sans projet sans vision un Mario qualifié Mario yango ya kimukolo nengo na bokendo pese mboka a diriger suka na ngo azaki Mario ayo komela bino PD muke pa Kagame mupepe pa Museveni ba vitamine tu ya Kagame bo azana na vitamine te
akauki mwa moke azaki nango yango wana esali Félix akomi na taille ya ba rwandaise ngala sengi kaka bandeko langa examen nani pardon question pour les champions boy sa Félix ala tela biso kaka jogging ekangi bokomona bino moko bassin ndenge komi ekomi ya Louise Mushikwabo tala mobali mobimbo komi na forme ya ba rwandaise kola Kagame na Museveni okay obakisa pe na président ya Kenya Félix aonyo kwama ya mona za mutema mabe pombongo na ye oya za ibazuzu wango na pasi. Merci mingi bandeko na ngai Jack Emmanuel, merci mingi na ndenge okomini ne sali mon frère, tous les politiciens sont pareils. Oui, vous avez raison. Yango tolobia na poto makambo ba politiciens, c'est fini. C'est fini bandeko na ngai tolongola sentiment, tolongola makambo ya tribalisme, tolongola makambo ya fanatisme. Mboka na biso eza besoin ya diaspora. Junior Kamba, merci la pêche mbote de kolangai. Zambe pambola bino na uti boulot donc na ke kolala. Boli misanga pete momoni ba faso ezaka ya bapongi. Donc ngape na za matbaka akugana ngala mwana sembe. Ngala soki mwana sembe adaye lelo mais mabende auti ko tia candidature azuye lokote. Mais soki azeki azwaki lobi ngamu tuna ko remplacer soki na lingi na chena komba mwanza sembe poto kokani na mwana sembe. Comprendre? Na kokani yeno anasema. Donc ça veut dire lobby soki mwana sema azate référence na ezanga. Ça c'est quel genre de diaspora tu es en train de nous ingérer. OK, bandeko zaba pa bulabilo. Aimé Fumu Dikio, merci en tout cas. Manzambi baoto, Manzambi kitoko na sepeli makasi. Hein? Manzambi na sepeli makasi on a ba grand combattant peut-être denenga blague te bande kotoza la déterminer politicien moko memela biso disu ba discours na ba conférence te balakisi de quoi ils sont capables les lobo comme mona Fayulu akomi na matata ponyo bakomi ko marché bakomi bango tuna ba shadari place moko entre temps siko bazo bandeko siko bazo sakana na nani Fayulu suppléant na yaza na kati ya parlement. Ça veut dire Fayulu aza député. Aza pe na ba député na kati ya parlement. Katumbi aza na ba ministre na kati ya gouvernement. Aza pe na ba député na kati ya parlement. Bemba na mona ki ya marcha kite. FCC eza d'ailleurs majorité na kati ya parlement. Mais siko baza ko basali sous bloc. Ba marché contre qui? Parce que FCC a un gouvernement. Katumbi a un gouvernement. Fayulu a un parlement. Mais ils ont marché contre qui? Sandrine Songa n'a pas su un botin de Golangai. Ils ont marché contre qui? Bande ko toza ko ibisa bino ke bato bazo sakana. Eza cycle moko bo, eza roue moko bo. Bango na bango. Parce que c'est impossible comme on a que bato baza na kati ya soi-disant majorité na bango ya opposition ya nini ya occupation mais kaka les mêmes gens baza ko marcher sur na kati ya opposition IDPS eza na kati ya ba institution et ça rappelle manifestation contre ce que to bande bozo mona teke bato ba sakana bino yebisanga siko Ramazan Sadari ya marché ki pona nini yena Fayulu ba ko marché côte à côte. Mais pourquoi Fayulu accepta qui offre à Kabila nenge yemo ba lobaka ke ba offre? Pourquoi accepta qui angote? Mais les lois comme na matata tampogne. Bemba les lois comme na IDPS. Tiba lekisi na muiba Jekoko a komi gouverneur vice gouverneur pour Bemba corrompi. Ba corrompre ba député na e ba pesi Bemba mbongo a pesi mot d'ordre na ba député ba voter Jekoko. Tala jare ba leader. Sans vision. Bozui kaka po aza ba olie mbongo ale ba pesi mbongo Jean-Pierre Bemba ale ozibisi ba député na bo voter chez Koko. Eza mawa mingi pona mboka wana. Eza mawa. Bande ko tozwa conscience. Botika koloba siko to chaili ke pa nani e totala botale la bango te o mitia yo moko ke na ifona sala par nanga ko résister contre bato. Place soutien, place solution ko uta mama na ngai ube papa na ngai. E bani te nzambe moko ayebi. Mais tozaka pe bana basité.
tokotaka pe bisika bato bakotaka boyeba ke solution ekomonana mais ko accepter n'importe quoi te parce que mutu oya kolanda zate ok na accepter na ngata fayulu na accepter muzito tala muzito na mapalata na uti komona ye na bemba na ibite oh muzito yo mapalata na wane il faut bicarbonate. Ma bouche va me tuer au Zamba pambola bino atike bino ki kolala po aboyi soki la bandi awa Zamba pambola bino ba oto apeti ombote bingi manzambi na peti ombote en tout cas pete bande ko musuba kombo na bango ezo bimate omona o na bande na zaiki wana na omona ozotanga kombo na ngate Flavier Manjese merci mingi Emmanuel Eli Bakwa merci en tout cas Bénédicte merci Cordon apesi ombote Fonja azape réunion moko ezali awa. Je pense que c'est les 17 et les 18, si je ne me trompe pas. Cordon organisé. Mais Cordon, il faut que tu aies la paix, tu aies la belé, kuna po. Moi, ba solo, moi, ma bezo yo kanasino. Tu risques tu ya kubima ba Tyson, ba nini. Tu risques penza kuna ba Tyson, ba bima. Po poison, kokota nango te po, tu ya deya ba gant. Bato, toujours sentir que bazo linga, ya ba jar. Soki bozala na bato wana est kuna bokeba po awa penze risque yinda mabe cordon sala tout au coordonner biloko na bien po risque za terrain moko mabe penza na rencontre wana surtout na moi solo naza koyoka ya bato mosusu et ça bien te pour soki to répéter oloba ke to négliger loko na yo mais yo moko motoza organiser sala tout au contrôler bilo bato mosusu. Oh déjà toza ba information na bango ezo pesa ningi moi jar moko boy. Et ça et puis ça m'a bé. Ba information na bango donc to go sur l'andeur ya téléphone pour tout sur la bien pour et risquer jour wana bakanda to wana ngo. Et comme les sous ba oh to si to quality. Vous comprendre. Jean-Émile Basoukia. Merci en tout cas. Daniela Trifane, merci. Blaise Blaise Neige, je ne sais pas ce que Nathan bien kakese, merci en tout cas. De ce que Nathan comme on a beli misangai. Chéri les commandos, chéri les commandos. Yo li kamoni na mikolo na monyo zo sasa bato. Tala, bon doser na to mobiliser, bon doser to mobiliser. Tu as besoin de mobilisation, s'il te plaît. Bosa, merci. Zamba pambola bino bande kolangai na keko la junior, na moni junior moko awa. Merci mingi en tout cas bande kolangai. Zamba pambola bino na moni Thierry le commando Mikolo Zamon Boko Bomana Akomba Bande Bobo Miabiso Nde Barwande. The king is coming. Olo bisabiso anglais papa boso ataba kombo Congo ti. The king is coming. Koto ebite soko za king nini donc ba anglais père moko soki mutotanga anglais alwa mutana karidante. Biso ba anglais to ebi angote. Biso to ebi ga abari yu muzuri yu. Donc merci mingi. Unga Michel merci mingi. Nzambe apambola bino bandiko langai. Jonga namoni jonga moko awa. Jonga Augustin Soula. Merci. Bandiko langai natika bino na geo lala. Poso que la landi ba kombo ikomi belé awa. Kombi belé. Natiki bino en tout cas nzambe apambola bino. Beau partager surtout beau partager. Oh nyonso. Aibika za contre occupation partager émission ça simple ndeko nanga partager kaka. Parce que vous en avez ami belé soko partager ba olanda émission et ko sala ke to contribuer na mobilisation. Mais au moins to lobby partager bo fandi na o partager raté donc c'est pas aussi gentil. Ndeko nanga bo partager ko sala bien pour bande ko mususu. Tozana mindu kité pour le moment mais mindu kito simbango wana bobanga meti to simbango. Mais pour le moment, comme il y a guerre médiatique, de on a partagé kaka pour bande comme souvent mona émission. Arrive aussi en tout cas merci comme on a bien à terminer na moni photo na yo.
Henri Mosezo, merci en tout cas. Nzamba pambola ni makeko lala. Pozo na landi bino na ko kwea après lobby bo bando kanga bato ando